soki gel show abombaka ba audio ebele bokanisa te abombaka ngo pona afutela tike ya poto. Soki gel show nyonso alobaka aza na makambo ebele soki abimisi mokili koningana bokanisa te alobaka ngo kaka po boyoka pamba te nyonso wana apreparaka po alingi rando. Po soki alingaki rando te akoki kobomba ba audio wana mbula na mbula te. Akoki korepetaka biso teke soki ye bapupolani na Karine Mokonzi mokili ekoningana. Po tango alobaka mokolo ya koloba adresaka nina Gloria Olangi nina mutu mususu na net asadresaka kaka na Karine Mokonzi. Donc tolinga te gel Mokonzi aza na posa pe azalaka na posa apupula Karine Mokonzi. Mutu moko te mutu akopese posa wana pe mutu moko te akolongole posa wana kaka soki bazongani en bon terme na Karine Mokonzi. Bandeko mibale oyo rando ekozala. Karine Mokonzi na gel show soki bazongi na relation te rando ekozala. Karine Mokonzi ata aza na kwen na ye gel show na kwen na ye rando ekozala soki bazongani na relation te. Pona ko comprendre yango ebongi bolandanga. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko gel show azana kwen na ye, Karine Mokonzi azana kwen na ye, mutu na mutu aza na vi na ye. Me soki bazali mutu na vi na ye baza en bon terme problème ezati. Wana eyebani te soki un jour rando ekozala to ekozala te. Me soki bazali mutu na kwen na ye sikoyo baza toujours na malili, baza toujours na distance, rando ekozala. Rando ekozala te pote toza kotanga kombo ya gel show, rando pe ezateke pona totiki kotanga kombo ya gel show. Rando ekozala pamba te nga kaka na yebi yango te, même Karine Mokonzi ye moko ayebi yango ke gel show bisika azali na haine ya Karine Mokonzi. Donc soki rando ekosalama pona Karine Mokonzi te. Même batu batiki koloba kombo ya Jael ndenge Jael aza kosenga. Ndenge pe bamisusu ya Karine Mokonzi baza kosenga. Me rando ekozala. Karine Mokonzi ayebi yango pe rando ekozala. Sikoyo nde eloko nde oyo ya kotanga kombo ya Jael ya tro ekoki kodeklanche rando avant. Yango bozomona gel show akomi koloba pamba te amoni kombo na ye ekomi kolobama po mingi. Bon, ou bien kombo na ye nga na komo lobelango na ndenge ya kitoko yango aye sikoyo. Me tangu kombo na ye bazaki kolobelango mingi na ndenge ya mabe na kofinga, en tout cas azalaki kokipe te, azalaki kokipe mokumba na ye. Me sikoyo awa boti na ndenge nga nazoloba na ba oyo bafinga ye na makambu oyo ye moko akangela Karine Mokonzi kanda ye moko ayebi yango, nyonso wana ebota ene. Yango wana soki bakomi na relation ya bien te, en tout cas rando ekozala. Total rando
ekozala. Soki bolingi oyo asololaka na Karine Mokonzi atuna ye soki akozala Fran na bino ayebi ke Jeli Show aza wana aza na ene na ye. Jeli Show atalisa minduki pa ya Karine Mokonzi. Pe batu oyo baza na ki amitié na Jeli Show neti ba Miriam Mokonzi, ba Cynthia Wadol, ba Pamela Shekola, batu ebele kaka oyo balingaka Karine Mokonzi te, baza kokonte na Jael mutu akobimisa minduki ya solo ndenge bamboka mosusu ekontaka na Russie pona makambo etali États-Unis soki azobangisa bango to azomenase. Ndenge moko Karine Mokonzi abangisaka makasi, me Karine Mokonzi yete mutako banda rando pamba te aza na posa ya rando te na Jael Show. Karine Mokonzi toujours azalaki na posa ya relation ya bien. Na kanisa bomona yango ata na répété koloba yango te na émission ya suka ya Filora. Karine Mokonzi abima comme brusquement l'émission ya Jael Show a Filora ayambaki Jael Show pote apesa ye loboko. Soki abimaki bongo Karine Mokonzi azalaki kosolola deja na Jael Show na privé. Na kanisa Jael Show ye moko pa alobaki yango Karine abengaki pe na privé basololaka. Elingi koloba Karine Mokonzi yete mutazali na haine ya Jael Show. Alors Jael Show ntenga zawana ye mutaza na haine ya Karine Mokonzi. Même alobi ke ye aza matérialiste te, azalaka jaloux te, mais rancune, oui aza rancune. Matérialiste na ndimi pete na yebike azalaka matérialiste te, wana eza ya solo. Bien sûr alingaka pe quelque matériel neti mutu nyonso alingaka, mais Jael Show azalaka trop matérialiste te. Mais jalousie azalaka nango, mais ya muke azalaka na jalousie, azalaka na jalousie mal placée te. Mais Karine Mokonzi na ya ye oyo Jael Show envers Karine Mokonzi nde aza na haine makasi. Na kati ya haine oyo aza nango na Karine Mokonzi eboti pe jalousie. Sikoyo lokola Jael Show azalaka jalouse te, azane pe muta jalousie te, oyo ya mal placé sikoyo azwi jalousie moko pa envers Karine Mokonzi. En tout cas esangani na haine oyo aza nango, esangani na makambo ebele. Yango Jael Show ndenge aza wana rando eza sir ekozala soki bayokani te na Karine Mokonzi. Alors soki bazotanga kombo ya Jael Show na ndenge ezalaki liboso kofinga ya tro bozala sir Jael Show ako déclencher rando na ndenge moko ya kosakana te. Mais soki baza kolobela Jael Show modèle ngana koloba ekoswa Jael Show, mais côté mosusu eswaka ye te. Donc elingi koloba Jael Show akokoma na contrôle moko ya kamwa bien pamba te aza pe na posa côté mosusu. Karine Mokonzi a continué kobondela ye. Bobosa na yango te, Jael Show tilelo aza na posa Karine Mokonzi abanda kobondela ye, aluka méthode mosusu ya kobondela ye pote relation ezonga. Donc aluka ba technique o ya koluka kaka akoka ko convaincre ye relation ezonga. Mais soki aye na méthode mosusu Jael Show abando chakaka fier on dirait mwana opesi biberon aboyi, opesi libele aboyi, opesi biloka kolia aboyi, azakaka kolela. Soka zolela alingi eloko mususu, soki eloko mususu ezate na kanisa ezakaka mbata, soki akolela lisusu alela vomi azui fese wanande ekoyebana. Sikoyo Jael Show pe eza bongo ndenge ezali wana Karine Mokonzi azopesa loboko apesa siko Karine Mokonzi avanda. Soki Karine Mokonzi avandi ye moko aluka mwaye mususu pote bazongana na Karine Mokonzi pamba te Karine Mokonzi akangela ye porte te ya kosolola to ya nini.
mais soki akopikle en tout cas akozwa kaka fese, soki akobimisa diare akobimisa, soki akoswa Karine Mokonzi na loboko akoswa, pamba te rando ekozala soki baza malili, mais soki relation ezongi ataki camarade etikali nete yalaki te, poki camarade ekotikala lisusu nete ezalaki te, pamba te Jelisho aza na Afrique, Karine Mokonzi aza na poto. Loba soki Jelisho akomi na poto, akomi pe na France, azovanda pe pembeni ya Karine Mokonzi, wana c'est ki camarade ekozonga ndenge ezalaki. Tokoki ko ekarte likambo moko te, tokoki ko ekarte rando te, tokoki pe ko ekarte pete, tokoki pe ko ekarte ki camarade ya kala na ya sika te. Ezo senga kaka ndenge makambu eza kokende. Makambu oyo eza kokende, batu nyonso balinga rando, na ba oyo balinga rando te, boyebaki eza kaka série équipe nationale ezo continuer. Oya kozala d'accord na oya kozala d'accord te, en tout cas awa boko continuer ko vivre kaka série ya Karine Mokonzi équipe nationale na ya Jelisho. Soki ekobimisa bapitankani ekobimisa, soki ekokabola batu bako kabwana, soki ekosangisa batu bakosangana. Menga awa nazali kaka pona kosepela pe kolanda nyonso ekoleka na internet, surtout eloko babengi rando. Oh rando, rando, rando zo mapamboli, rando ekumbama, rando ekende, rando, rando. Na sukisi awa, botika la malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu be mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu be mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.